Lorsque moule betaka, rôle na yango ezalaka eya po epolisa mabele. Etango epolisaka mabele, yango nde eza raison tomona ba matiti oyo. Ebota, e a raison oyo mbula esalaka. E mbula esukaka wana te. Bato balonaka, bazaka na besoin ya mbula po kona na bango. Ebota malamu. Donc yana bato balona so mbula ebeta ayoka biye. Parce que yebi ke tant mbula bani neto okotelanga boye. Yana bilo msuna nelange koma passe. Pe ekoma cher. Pourquoi? Parce que mbula ebeta lisuti. Mais nzamba lobi boye. Lolenge moko na maloba nanga ya wezamba. C'est-à-dire soki déjà ebimi. Yango ezongela lisuti sambete. Sans que ça la maman samba bimisaki. Alléluia. Amen. Nana même on a pensée divine, on comprend bola ensemble. Maloba ensemble ça nini. Alléluia. Yango zonga raté sans que eko kisamokano yo zambe abimisa yi maloba wana. Ngai zambe na lobi cartouche vina yo muto okanga ngwa zate. O mata osama minene na vie. Lokola ya maloba nanga zambe ebimi déjà. Ezongela ngaka seko. Ainsi longtemps, au monde nanu bilaka ya zambe na vie na yote. Et dépend de la façon ya mbela maloba zambe. Alléluia. Amen. Maloba zambe ça be fait na vie na yo, ndenge o ya mbela kango. Voilà pourquoi yo ka musala zamba lobe azamba pambola yo. Batu ba onima te. Pourquoi? Parce que on a babi à ça serviteur, il y a un gars mutu normal. Mais on maloba bi mabwe zambe apambola. C'est-à-dire elongwa maloba ya mutu ateleme ko maloba ya zambe. So yambi yango ezonga pa nzambe te sans que yo mona bilemo nango. Amen. D'ailleurs nzambe maloba pona ba oya yebo zamitu kasi bozamikila te. Zamba pesi zela na bénédiction elanda vie na yo. Et nana ko empêcher lipamboli ya zambe. Si on a un exemple clair, tata moi si ton no komo ka teleme abi na yo ebonga te. Et okomo bika pe makambo ya lobaki. Alléluia. Omona mutu susa banga vi na ngaso ezabwe parce que balakelanga mabe. Mais oya lakelo mabe wana ya mutu. Mais maloba ne kangiyo. Bo siko maloba zambe. O zamba loba na vi na yo. Nine ko empêcher obika yango na vi na yo. Voilà pourquoi moi j'aime que batu baba ndana koloba. Alléluia. Tika na vino batu nde baba ndana koloba. Alléluia. Webi tamba tu baloba, baloba kama ngamwe na négativité. Batu baba ye nani lisusu. Est-ce que loka malunga pa na yego bima? Est-ce que fina yego simba? Taba otala mamsu bana no baloba. Bakozana bango bien te. Souci apparaît ça bana na elobi ba edeye. Bana ne baza bien mais batu suba hotel bana baloba ke bakozana bango bien te. Moi j'aime ça parce que ça maloba ya batu. Tika batu baloba. Et ala mutaya loba mutasuka. Lorsque il y a tellement soga lobi mutashanzango so raté. Au moins on samba loba na vie na yo. Ba mataba kitata ba empêcher yango et comme lo kaka. Lipambola zambe rata cible te. Mula ebeta muta hotel matalo ba mula suka likolo polisa mabele mutasaka te. Parce que tant mula ebeta zambe ebile pourquoi obeta mula. Baloni bana besoin nango parce que kona na bango ebota malamu. Lolenge mona biso. Tu as besoin ya maloba zambe po vi na biso ezala bien. Zamba pambola. Est-ce que vous êtes la zambe ma? On a besoin de maloba zambe na vie na yo. Jacob azili pamboli ya papa na ye. Mais aki ma bible lobi akutana zamba kanyi zambe. Abi na zambe na oti côté. Ali pambola papa na. Mais pourquoi ko ba na zambe na oti côté so pamboli ngati? Ko linga aide batute. Ko linga bénédiction ya batute. Linga bénédiction zambe. Mutako peso musala lobi akolongola yo. Mutako tombolo lobi ako récupérer ya ye. Mais so nzamba tombolo nana obotola. Alléluia. So nzamba matisi vina onana o changer yango.
tika mutu motongo lelo amata. Nalobi vina yo eke liboso. Vina yo eke musika. Parce que amaloba nangate e amaloba zambe. Ebimaka te sake yango ezonge pa zambe sake kokisa o zamba tinde yango esala. Amen. Silisa ano nyonso na kombo na Yesu. 2024 yo ozalaka. Bana no bano na posa no ozalaka. Alléluia. Betela sozambe mabo. Nezambo biso toye kolukao. Omasiko sambo toye koluka. Voilà pourquoi il faut le faire ensemble, le pas pour la vie. C'est très important. Zamba tout. Te, yabatute. Yabatute. Abraham abundi bitumba. Abundali ndekone l'autre. Lorsqu'Abraham a longi bitumba. Bibelo bi roi ya Sodome aye apesa ye bamongo. Abraham abina oswa yango te na tina ke olobake. Abraham apambola mananza na yo. Na oso ya lipambolo eute epana. Vraie bénédiction. Et ça, oui, vous n'avez pas ensemble. Mais pourquoi vous en avez cette administration? Mais si vous avez ensemble. Il faut mettre sa vie de prier. Il faut mettre sa niveau et on ensemble. C'est très important, bien aimé. L'homme qui est en a des forces. Soit il diable, soit il âme. Mais biso ya biso âme, il est le Dieu tout puissant. C'est qu'il faut qu'il me la bise pas. Les losos rosa ensemble qui bien mon sa vide. Batu ba osaka na yo. Mukile komo tambo lelo batu suba mo benga okile. Londe mema batu belé na mabunga. O biso tona besoin ki lelo te meto aka na besoin to sana nzambe na biso. To tambola ka ndenge zamba otambusa biso. Tona besoin mukilité, tona besoin aide à mukilité. Mais tona besoin ya nzambe. Voilà pourquoi, bien aimé, ça ressemble à la première position de la vie. Maloba na ye, ils ont raté, sans qu'il y ait un sabi le monde. Et qu'on sa oyo, eza posa na ye. On a Jérémie 29, 11. Avec car je connais des projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. On m'a dit maloba ensemble. Mamuzam maloba pour la vie. Zamba na besoin yo sala bien. Mais na mupanza zambe ko bosana te mungu na pe azali walinga ke ba vi na biso ezala bien te. Zamba pambola. Betela zambe no mabo. Voilà ngana peso penser o poto bondi la zambe. O ba lo lengeni o luka zambe. Lo lengeni zamba ko intervenir na vie na yo. Kotika ye azala mutai ya na vie na yo. Yango lo ngana peso penso poto bondela. Kena bisoka ko luka ensemble. Mais zambo te luka. Se batu ba obelela ye ayoka. Siko yoka asuka kana yoka te ayanola o eza bosenga ya batu. Voilà pourquoi lelo zamba lola ayanola yo. Tika zambe apambola yo. Tolingi bonde l'ensemble. Tolingi bonde l'ensemble. Tolingi bonde l'ensemble. Nalobi zambe apambola yo. Zamba lola apambola yo. Webi si je to bonde la awa na nyoko tana profondeur o bonde la pona vida yo. Nino ana ngo posa zamba sana vida yo. To oninga vina yo eza lo lenge nini. Lolengo lingela ka vina yo zalela yango moye bisanza ba opesa vina opposition na zambe na bafite zamba papa na biso mwana aka papa bi lelo ba obenga na basengi bi enfant papa zimbonga bi enfant akefuke la mwana so bi papa na nzala papa ozwa mbongo apesi mwana zamba papa na biso atoyena lisolo ya bana na papa na bango. Donc, sola na zambe tant que papa na yo. Banda webi se position ya vie na onenge olingere salela. Pouvoir ya kufa pe abongo ezaka epa na biso moko. Yo no pesa vie na yo ko mo olingezela. Zamba ya chema lo baliko na. Alléluia. Sa position malamu to bonde l'ensemble. Sa position malamu to bonde l'ensemble. Voilà, zamba lola pambola yo. Zamba lola pambola yo.
Zamba lola apambola yo. Zamba lola apambola yo. Lokola mbula yango eyebaka na kokita na se. Ne retourne pas. Ne retourne pas. Yango ezongaka te sans avoir arrosé. Sake yango yebana kopolisa. Féconder la terre. Mabele mobimba. Enfin germer le plant. Pe yango yebana kobotisa matiti. Sans avoir donné de la semence au semeur. Yango pe yebana kopesa bilona na baloni. Et du pain à celui qui mange. Pelipa na oyo azolia. Ainsi. Lolenge moko. En est-il de ma parole ndenge moko na liloba na nga Nzambe qui sort de ma bouche? Oyo ebimaka na munoko na nga. Elle ne retourne point sans effet. Yango ezongaka te ke esala bilemo. Sans avoir exécuté ma volonté. Yango eyebana kokokisa te oyo eza posa na ngai. Et accomplir mes desseins. Pe koyebana kokokisa oyo eza mokano na ngai awo Nzambe. Alléluia. Est-ce que kobetela Nzambe maboko? Voilà. Nzambe akokanisa maloba na ye na mbula. Ndenge toza batangi musala mona yango mabe. Amen. Susi na ezaka yo kweya yo sike. Oyo nyonso banda otambola na vi na yo etambola mosusu. Me yo bengake moninga na nga. Ye na kati ya motema abia ha. Zelo komona. Me prière lelo. So pembeni otambola na bato mabe. Nzambe alongola bango. Otombola mongongo, obondela na kombo na Yesu Masia tobondelo no kusa. Bondela yawe sana. Alongola bato mabe nyonso pembeni na yo. Oba na likanisa osala yo mabe. Oba yaka baoseka me osala bango eza yo échoué. Ola longola bango pembeni na yo. Ola longola bango pembeni na yo. Ola longola bango pembeni na yo. Bakima bango moko. So bamoni yo bakombai bamunguna na bango. Au nom de Jésus. Zamba longola bato mabe pembeni na yo. Bato nyonso mabe pembeni no Zamba longola. Zamba longola bango. Profession merci. Nzambe ya commencement, Nzambe ya fin. Profession merci. Oyebaki programme oyo kolega biso. Profession merci. Calendrier lola oyebaki de lelo tokutana. Okombali na biso pe osukisi na kombo na Yesu. Visite biso na kombo na Yesu. Lipamboli ezala partage na biso au nom de Jésus. Yesu Masia batela biso na kombo na Yesu. Oza Nzambe obongwani te. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bandeko baobéissaki na maloba na yo na mongongo na yo baye kaka nde toobéir Yesu tomona lipamboli nango. Merci puissant de Jésus. Merci Zamba na Yesu. Merci Zamba ngoli. Merci. Yoka obela reine ya Nzambe na misala na yo. Bayekoli bayebisi Jésus. Lakisa biso lolenge kani esengeli tosambela. Matthieu chapitre 6 verset 9. Yesu répond de bango. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Cela veut dire les cieux sur la terre. Le bon Nzambe a régné na vie na yo na totalité. Soki Nzambe a régné pauvreté et quoi. Soki Nzambe a régné maladie et quoi. Soki Nzambe a régné célibat et quoi. Le bon Nzambe a régné na totalité. Na kombo na Yesu bondela bongolelo. Au nom puissant de Jésus. Soki que Zamba bikamu. Renye na vie na ngai ya Nzambe. Renye na vie na ngai ya Nzambe. Renye na totalité ya Nzambe. Yawe renye. Au nom de Jésus. Mosali ya Nzambe auti koloba apamboli biso. Bien aimé lipamboli mutu faut la convaincre que na ozala béni. Dit désolé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
naza posa yo moko individuellement na kati ya motema oloba eloko oza posa nzambe asalelo ataka mpona journal lelo naza posa yo moko oloba nzambe asalelo nini eza priere ya kati ya motema na yo apres na clôture bondela bongo na kombo yesu eloko olingi nzambe asalela yo. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible me dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. T'obéir, t'obondeli, Yesu Masia, pambola biso, oh non soit fongoli maboko, Yesu na déclaré, ba memaramona na maboko. Bakontaki ya mituka na maboko Yesu bapesaka mbongo ya dot na maboko pambola maboko na bango Yesu misala maboko na bango epambama baoyo batekaka bazala beni à l'infini oza nzambe obongwani te oyo koluka bango akutana na yo Yesu Masia oyo kobundisa bango akutana na yo Yesu. La Bible me rassure. Avant que Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Yahweh to sala exploit pe bangule na biso bazala écraser ozanzambe obongwani te Yesu Masia ni monisa na bavina biso to disposaki to yeko luka yo Yesu kutana na biso moko ta kutana na yo azonga nenga ya okutana na Marie azo Jésus okutana na Bartimée amona Yesu kutana na sœur moko opesa solution ya ba problème na ye ozanzambe obongwani te. Ésaïe chapitre 60 ozoloba lève-toi et sois éclairé. Yesu, éclairé ma vie nabiso. Éclairé ma vie nabiso. Chapitre 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Quand tellement la vie à Sœur Moko, tellement la vie à Frère Moko, tellement la vie à Neko Moko. Et sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Quand le Kambonayo est apparaître. Kambonayo est mimonisa. Na bavi na biso. Au Sanzambe. Au Bongwanise. Na kombo na Yesu. Yahweh accompagne biso. Toyaki en paix. Tozonga en paix. Psaume chapitre 128. Verset 8. La Bible dit, moi éternel, je garderai votre départ et votre arrivée. Polo to matana mituka. Et cela mine maboka batemona raté. Épargnez biso na accident. Épargnez biso na danger. Na kombo na Yesu. Yaya. A déclaré. Yaya loba. C'est la prière. Loba na okufa te na okufa la te. Na regretter te ba regretter ngate. Na rolela te ba rolela ngate. Yo okufa na volonté nzambe. C'est la prière wana na kombo na Yesu bonne la bongo. Na okufa na volonté nzambe. Ba projet ya mabe contre vie nanga e monanga te. Na okufa te na okufa la te. Na rolela te ba rolela ngate. Na regretter te ba regretter ngate. Na kombo de jengai. Makila na yo e couvrir ngai. Makila na yo e bomba biso. Ozanzambe. Obongwa tse. Na kombo na Yesu. Yahweh. Merci pour la bolingo na yo. Merci pour la faveur na yo. Merci parce que oyanoli. Yesu tozala kondima toyaki pamba te. Mabondeli na biso yo koyanola yango. Ozanzambe loboko na yo et localiser biso et épargner biso et protéger biso. Yesu Masia même yo moko tango ye na Jourdain bazo batisa yo esprit moko elobi celui-ci est mon fils bien-aimé. À lui j'ai mis tout mon affection. Kolomba ye ezaki signe ya elembo. Kolo salanga elembo. Na libota na ngana sala elembo. Sala sœur moko awa elembo. Na libona na ye azala elembo. Na quartier na ye azala elembo. Na famille na ye azala elembo. Na nzela na ye batu mususu babongo na mitema. Na nzela na ye batu mususu bayeba yo. Na nzela na ye batu mususu babika. Na kombo na Yesu. Na épargner esprit nyonso ya mabe. Ba maladie, ba épidémie et mon abisoté. Et la n'a pas y'a ma malade. Toi, ça l'a épargné. Au nom puissant de Jésus. On le dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous Meshak, okoki koloba nini mpona prière ya 31 jours ndenge clôture nango lelo toye na ngomba tomoni ndenge eleki okoki koloba nini na bandeko oyo bakolanda peut-être na chaîne balanda ndenge elekaki
okoloba na bango ni pene bavexe nini osimbaki mpo tomonaki olobelaki Job oyo olobela susi lika donc okoloba nini na bango. Voilà, Zambe a pambola bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu eza na ebele tozalaki na bino pe na prière direct en ligne na TikTok. Vraiment Zamba zwa lokumu lelo eza journée na clôturer 31 jours ya jeûne et prière na loba mwa mugumba ya mai oyo na olia te na luka Nzambe yango na pesi yo pe conseil mama papa Zambe balukaka ye oluka Nzambe te ka ntango makambo esimba te Zambe lukaka ya ta ntango oza bien zalaka moto ya vie de prière parce que prière eza na influence makasi likolo ya bavie na biso. Voilà pourquoi lelo na ngai na clôturer na bandeko bango mpe babénéficie na grâce na vision na ngolu oyo Zambe apesaki yango moni lelo to clôturer na bango to bavexe totangi na bango Esaïe 55 verset 7 Esaïe 55 verset 10 à 11 totangi na bango Luc chapitre 1 verset 13 à 14 bolanda bomona yango vraiment losambo efutaka bandeko tosambeli na bango awa prière na ngai eza kaka ngai naza simple serviteur mokolo na ngai mokolo église mokolo na biso oyo toyaka mpona koluka Nzambe nde avisite bango apesa réponse na baprière na bango yango eza raison tozalaki na tendance tobaki toclôturer na bango lelo. Voilà pourquoi nayebisa yo soki oza kaka na makoki ya oprie opekisa bato ya mabe basimba vi na yo soza kaka na makoki ya oprie opekisa bato ya mabe bakota na ndako na yo soza kaka na makoki ya oprie bato baoluka yo lela olela te parce que protection Nzambe eza toujours likolo ya vie na yo. Que Dieu vous bénisse vraiment Zambalola apambola bino c'est toujours amino simple serviteur évangéliste mais chaque fois vous en avez besoin benganga Contact numéro na nga yango plus 243 089 47 47 669 089 47 47 669. Donc c'est ça bolinga mingi prophétie mais bolinga mingi maloba na Nzambe na vie de prière. Que Dieu vous bénisse. amen. Hapa na yeye.